Lingala News ni magazini ile inatukaburaka mainformasyon ya kweli ile tunafuataka kila siku. Lingala News, Lingala News magazine atuafila information mimpe nijalama amalila tukilonda matukonfilikiluba. Lingala News ina magazini betu tulanda ku RDC. Lingala News bola na Lingala News magazine epesa information solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Lelo na salle ya Notre-Dame de Fatima ya Gombe. Bazalaki ebele ya ba mama na bazalaki ebele ba mama pona moi na clôture de la femme. Ba mama yapi, ba mama ya Union Nationale du Congo na mukuse oyo babengi INC. Bakambamaki epai ya yemoko coordinatrice pe initiatrice ya ba mama oyo babengi na kombo ya mama Anne Elonga. Yende afungolaki masolo pe afungolaki milulu nyonso tu na kati ya masolo. Boyoka ye na micro ya Lingala News. De plus en plus dans certaines de nos mœurs festives réservées au mois en cours. Il vous a été judicieusement proposé l'enceinte de cette salle de Latina dans l'ultime but de revenir à l'une de précieuses symboliques autour de ce mois de mars, à savoir la défense des droits participatifs de femmes aux dynamiques nationales de prise de décision politique. C'est dans cela que ce colloque a pu trouver sa légitimité existentielle, et ce, au travers des développements attendus du contenu de ces sous-thématiques liées aux plus nécessiteux secteurs. Pelisusu mama Nicole Ngebe abongisika azangaki malobate na masolo oyoyo babengaki nyonso ba mama ya Union Nationale du Congo oyo na mukusi babi INC. Boyoka ye partis politiques. Mais nous devons reconnaître les mérites des autres. Donc, les autres peuvent faire partie de l'éducation malamou. L'éducation est la maman. Il n'y a pas ça qui a pas de on a capable de faire un lien avec on tous super capable. Alors, comment nous devons faire quoi? ba mama batonda ki na esengo ya koyoka maloba oyo président national na Union Nationale du Congo o na mukusi babi INC yemoko président Vital Kamerhe pe asuetaki ba mama bonne fête na bango pe mama Chati yemoko Kamerhe asuetaki pe ba mama po ezali mwana bango. Boyoka ba mama ndenge esengo wana balobi na micro ya Lingala News. Déjà, il faut bailler baba droit na bango. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous avez que autour na mama moko, l'article ni na katia constitution et lobby que aux na ba droit boy kingani ayebite. Tout ça part de l'éducation. Et pour les mamans et pour la masse, on parle d'alphabétisation. C'est-à-dire qu'il faut déjà na ebandeli ba mama bailler baba droit na bango. Que la constitution beaucoup wana tellement important que nakati wana ba article les ali pour te base à la protéger pour te ba koka de classe pour te mibali ba koka ko bisa bango te que non oko ke ne luka musala te. Il faut déjà ça, c'est la base de la base. Et ensuite ba maman il faut bailler comme na lobi en français que le 8 mars esa journée ya ki beauté te journée ya liputa te eza journée sika il faut to fanda to kanisa et lo koni to ko sala faut te lobby tango soki état comment on appelle ba soki état a sali o esengeli asala te nga mama yo na ko kene na justice na obite état alobaki que 20% de femmes il faut baza à l'Assemblée nationale. Et Ali bien za premier ministre ba pesa kaye azana prêt pouvoir oyo etikala kika la pouvoir ya ndako. Mais c'est comme maman lingia bima libanda po aye bana ba décision zo na kati ya ndako abimisa ngo libanda pona kotambusa mboka.
mbokango ekolo na biso Congo. Yango na petit à petit na bandeko na biso ya mibali na bana na biso moko ba mama toza ko sala mayangani ya mingi pour que mwasi tolendisa ye tokende pe kokutana na bandeko ya biso ya basi oyo bazali na bisika ya kolona na bisika ya kolobombisi na bisiko ya koluteka na zando pour que biso nyonso lisanga na kati ya bao wana pe basi oyo baza makasi bakoki pe kopesa makanisi mpona kotombola kotonga mboka na biso. Biso ba mama ya UNC toye ko clôturer mois de la femme lelo yango to tombeli ba mama na biso nyonso ya RDC Congo. Bonne fête de la femme, en particulier la première dame Nabiso, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Maman, bonne fête de la femme. Recommandation ezalité, mais tu as toujours rappelé au maman, il y a lito ya papa, hein? Lito ya papa. Biso ba maman to ocho silisa, mois de la femme. Mois de la femme, tu le but que ça pour ya liputa. Mais tu le but que tozo senga, na bakonzi amboka. Bata la paix, likambo etali biso ba mama. Ba équilibré paix. Ndenge siko tozo zela remaniement. Pourquoi pas 50-50? Mokonzi amboka atela biso likambo wana. Ye aza mokonzi ya ba mama. Aza papa na biso. Toza toujours ko sala et confiance. Notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, biso ba mama topesi ombote. Pe toza na elikia. Na clôture ya moi oyo ya ba mama oyo tozo zela pe nini gouvernement ya Sama Lukonde ebima toza ko zela papa to mona place ya ba mama po to sali pe ba sitting mingi to sali ba séminaire mingi ba discours ebele to lobby siko ko moment ya pratique mais toza toujours ko pesa bino confiance chef de l'état toza na kondima ete cette fois-ci parité wana et kozala respecter et nous les mamans toza ko promettre changement. Poto ebi ke mwasi nde azali source ya développement ya mboka. Mwasi azali moto ya edukaka. Mwasi azali moto ya vérité, mwasi ayibaka te, mwasi abukaka lokuta te, mwasi asalaka mosala lolenge sengeli, yango to sengi pesa biso confiance, biso ba mama tozali, toza kozela pe to mona ke toza représenter, eza même na niveau ba mandataire, basi tozali, o to ko accompagner parce que biso ba mama ne to moya ki ba mayo na biso. Tolinga ki changement, tolinga ki changement. Pe oyebi biso ne toza ebele ba mama, tozali 52% ya population dont toza ebele, ça la biso confiance. Parti ezalaka neboué. Parti Union Nationale du Congo, ona mukusi balobi INC, ezaka kamoko. Parti elengi ya ba mama pona moi oyo ya ba mama. Kitoko nde ezalaka pene elengi. Buende na parti.